Balanzi ya vuva mu television tango nyonso tolobaka nyonso oyo moto aza na yango posa akozwa yango kaka to pe akosalela yango esika oyo ye azali nini ekopekisa yo obongisa to pe obatela oyo ezali bongo nzinga na yo. Mbote mingi balanzi ya vuva mu television bisika binso bozwami bino baye bozwi bongo libaku ya kolanda émission na biso ya lelo na émission na biso ya environnement tokolobela bongo tina ya nzete na kozala na biso pona nini tokolobela bongo nzete soki totali ba nzete presque otomonaka to pe mingi ezali na lolenge moko nzete na nzete ezali bongo na misisa na yango ezali na mobimbi ezali bongo na ba étape oyo ezali bongo kosimba makasa. Kasi lelo na émission na biso ya environnement tokozala bongo biso moko te tokozala bongo elongo na ndeko mbiye. Ndeko mbiye mbote na yo. Mbote mama senga bandisa monene ya mboka na biso pe bongo mbote na bandeko baso bazwi bongo libaku ya kolanda bongo biso omokolo molelo. Matondo mingi balanzi ya vuva mu television wana ezaki bongo présentation ya invité na biso sika tokota bongo na mama wa likambo na biso oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo na kati ya environnement lelo ndenge kaka touti koloba tozali bongo kolobela tina ya nzete na kozala na biso ndeko mbiye tina ya nzete na kozala moto ekoki penza kozala nini? Matondo mingi na motuna na bino ya koluka bongo koyeba tina ya nzete na bomo ya moto to pe pene ya moto ya solo ya mbonanu esenge na biso koyeba nzete azali nanu ekelamu oyo nzambe akelaki kati na bikelamu nyonso nzambe atia bongo na kati ya mokili kasi nzete ezali mingi moninga mosungi to pe ezali moninga oyo eza koakompanye mutu na bomoi na ye ya mokolo na mokolo. Donc soki tokoki bongo koloba na mokuse nzete ezali bongo moninga mosungi ya moto kati na kozala ya moto na kati ya mokili. Matondo mingi balanzi ya vuva mu television awa baye bazwi biso na sima ngunga tozolobela bongo tina ya nzete ndeko mbiye bolobi bongo nzete ezali moninga mosungi ya moto me nzete akosunga mutu neti na nini yeko aza makolo te atambolaka te tobi akosunga mutu esengeli aza pe moninga na ye mutu aza makolo mibale mba mususu okotinda ye akende na point esombelange eloko boye aza na facilité ya kotambola akei azwi eloko oyo tindi epuis ayeli yo yango me nzete atambolaka te ase déplaçaka te akosunga mutu ndenge nini? Ok, soki tolobi nzete ezali moninga mosungi to pe aide accompagnateur ya mutu ezali po soki tolobi tokende nanu na kozala ya mokili nzambe ndenga keleli bongo mokili mutu nde azali bongo maître ya mokili o atie bongo au centre. Alors mutu ndenga azali bongo au centre na kati ya mokili nzambe atie nzinga na ye ba être mususu oyo koya ko accompagner mutu na ba besoin na ye. Donc par rapport ya yano na biso koloba ke nzete ezali moninga mosungi ya mutu po nzete eza ko répondre na ba besoin presque majeur oyo ya bomo ya mutu tango azali bongo nanu na kati ya mokili awa. Donc nzete ezali bongo moninga mosungi po eza kokende kosunga mutu na kokokisa ba besoin oyo ezali important na vie ya mutu tango azali bongo na kati ya mokili. Matondo mingi tata mbiye bobi nzete azawana pona kosunga mutu na ba besoin na ye me ba besoin yango bandeko balandi baza mposa bayeba ekozala neti nini mutu nzete oyo eza nzete etambolaka te mutu akozala na besoin nango neti ya kosala nango nini ekosunge neti na nini? Omoni matondo mingi nesika wana problème toza na yango eza problème ya formation oyo bato bakoli nango na formation bato bakoli nango bato bazozanga koyeba tina oyo nzambe akelelaki bongo biloko ebele na kati ya mokili pamba te tango toza kokende koloba ke nzete ezali bongo mosungi ya mutu parce que
yambo nanu bomoi o mutu aza na yango oxygène oyo eza ko permettre bato bapema po mutu azala bongo na bomoi oxygène wana ezali bongo kouta na nzela ya nzete nzete eza ko répondre mutu na ba besoin économique nzete ezali bongo kosunga mutu na ba raison de santé nzete ezali bongo kosunga bongo mutu na ba raison culturelle nzete ezali bongo kosunga mutu na niveau commercial nzete ezali bongo kosunga bongo mutu même na ba problème psychomental nzete ezali bongo kosunga yango donc nzete ezali bomoi na kati ya mutu nzete ezali capital ya ba ressources ya ebele na kati ya bomoi ya mutu eza ko dépendre kaka na bato ndenge nini bokoyeba ko utiliser pe ndenge nini bokoyeba ko exploiter ba nzete po boyeba bongo kozwa ba revenu oyo nzete ekoki bongo kopesa na bomoi ya bato. Matondo mingi balandi ya Vova mu télévision awa invité na biso azolimbola bongo na bokebi abi nzete eza wana po esunga mutu na ba besoin ndakisa nzete ezali kopesa biso oxygène do ba revenu ebele eza na kati ya nzete kasi ndakisa ba revenu nini nzete oyo akoki kopesa epa ya mutu nde tolobaki nzete eza kopesa mutu tokene si sur le plan économique à travers kaka ya nzete nzete bokoki bongo komema yango na ko-exploiter yango oyo na exploitation ba nzete ebongi na biso penza koyeba malamu ke nzete eza na bomengo moko oyo mbala mosusu bato bakoki bongo koimagine te po na nzela ya nzete tozali bongo ezali bongo kobotela biso ndakisa ba meuble ya ba forme nyonso nzete ezali bongo kosunga bandako na biso pona ba toiture ya ba forme nyonso ba sorte nyonso ya mabaya banzete na diversité na yango ezali bongo kopesa biso ba produits pharmaceutiques ya toutes sortes ya maladies parce que ba maladie nyonso ba kisi na yango ezali bongo kobima na nzela ya banzete nzete ezali bongo na revenu moko majeur topé na importance moko majeure eza kopesa biso oxygène oyo ezali source parmi ba source ya vie oyo biso ba humain tozali bongo ko vivre na yango na se ya moi oyo donc nzete ezali bomoi pona bomoi ya bato ndeko mbi ebolobi bongo nzete ezopesa biso oxygène ezali source ya bomoi ya biso bato oxygène yango tokozwa yango ndenge nini moto akokende na nzete kaka azwi to nzete aza na kapasité moko boye ya kosala mpo oxygène wana ekomela bato matondo mingi ndenge tolobaki na ebandeli tata mokili akeli bongo moto na kati ya mokili environnement ya mutu ezali wana po accompagner mutu na ba besoin na ye tozwi mutu na kati ya mokili bomo ya mutu ezali bongo na trois facteurs oyo ezali bongo na base ya existence ya mutu mutu aza ko vivre au dépend ya mai oyo aza komela aza ko vivre na bilei oyo azali bongo kolia pe azali bongo ko vivre na mopepe oyo azali bongo ko vivre donc mai bilei na mopepe nde ezali bongo ba facteur oyo esimbi bongo existence to pe vie ya moto tozwi sikoyo na point to pe na aspect ya oyo etali bongo oxygène to pe mopepe oyo moto azali bongo ko vivre nde na esika wana yango tolobaki ke nzete ezali bongo vie mpo na moto parce que tata mokili abongisaki bongo mécanisme moko oyo ekosunga bongo moto ntango azali bongo na kati ya mokili nzete ndenge ezali bongo na kati ya mokili ezali bongo koyamba rayon oyo ya moi rayon ya moi ezali bongo kobeta bongo banzete alors na kati ya nzete mécanisme moko ezali wana ya kosala transformation ya rayon wana oyo ezali bongo kobimisela biso oxygène donc nzete ezali bongo koyamba rayon ya moi
na kati ya nzete lokola mécanisme ezali na kati na yango naturel oyo na transformation ya rayon wana na kati ya nzete ezopesela biso siko sorti ya mopepe oyo tobengi bongo oxygène. Oxygène wana yango nde ezali bongo kopermettre biso bato tokoka bongo kovivre na kati ya mokili. Nde tolobaki ke lokola bomo ya moto eza kotambola na mai na bilei na mopepe wana ezali bongo kouta na banzete oyo ezali bongo kosalamela na phénomène ya photosynthèse. Nde na esika wana tolobi ke nzete ezali bongo bomoi oyo tozali bongo kozwa oxygène kati na biso oyo biso na tour na biso tozobimisa azote oyo ezali kosala ke baêtre mosusu mpe ekende bongo kovivre. Donc eza mpenza ya motuya makasi ya koyeba ke nzete ezali vie mpe ezali bongo bomoi mpona biso bato na kati ya mokili. Matondo mingi balandi ya vuva mu télévision awa balobi mpona biso bato d'une importance capitale. Moto aza na posa ya kolia apema mopepe mpe amela mai kasi nyonso wana kobanda na kolia na yo kopema na yo mopepe oyo oza nango posa bilei oyo kolia ya peto okozwa yango kaka na environnement. Entre autres na kati ya environnement totangi bongo nzete mpe eza parmi biloko oyo ezopesa biye ya malonga na kozala na bato awa invité na biso auti bongo kotanga ba revenu oyo ezouta na nzete. Lelo po osala ndako na yo ya kitoko oza na posa osala toiture osala na besoin ya mabaya kasi mabaya yango okozwa yango kaka na nzete. Ndeko mbiye ndenge bolobi d'une importance capitale nzete na vie ya moto. Est-ce que eza pe na tina moto akoka bongo kobatela nzete yango po ndenge kaka bolobi ezolakisa deja monene nango na kozala ya moto. Est-ce que eza pe malamu moto abatela to pe adétruire yango te? Matondo mingi eza motuya makasi bato bakoka bongo kobatela nzete. Problème ezali awa, problème toza na yango ezali au départ ya formation oyo bato bazwi. To hérité formation moko coloniale. Na kati ya formation coloniale eza na eteni moko mobimba oyo ba colonisateur babongisaki. Na ngambo ya ba religieux batindaki bango ba désintéresser bato ba valeur nyonso oyo mabele na bango to pe environnement na bango ezali na yango. Esika wana bake lisusu plus loin ya koloba ke esengo na moto azali bongo mobola po akomona bokonzi ya likolo. Déjà au départ tant bapesi biso formation wana et désintéresser bongo biso ba valeur environnementale na biso. Yango esali ke lokola de génération en génération tozali bongo kokola na compréhension wana nde esali ke lelo na bomoi na biso ebele ya bato bayebi importance ya nzete te. Et voir même ba dirigeant na biso o bazali bongo kokamba na secteur wana bazali na difficulté makasi parce que ye moko na no dirigeant aza na formation na mutu na yeke ba désintéressé ka déjà ba valeur o ezali bongo na kati sol pe na sous-sol na bango. Yango esali ke exploitation forestier na biso eza kosalama na ba norme te ndenge sengela ki bongo ekoka bongo kosalama parce que bayebi no valeur na yango te ne bozali bongo komona basokwata nzete ndenge balingeli et banzete wana ole ekenda tako bakenda tako transformer yango na ba bien o ezali bongo important pour na bomoi na biso bake kosali nango na makambo oyo eza komemata revenu moko te na kati ya bomoi ya société na biso. Donc na mukuse tokolobake eza motu ya makasi obatela bongo nzete po nzete ndenge tolimboleki ezali bongo bomoi esengeli kobatela yango et non ya koutiliser yango abusivement to pe kobebisa yango abusivement sans pourtant koyeba tina ya kosalela. Matondo mingi balandi ya vuva mu télévision moto abatela kaka eloko oyo ayebi tina na yango. Soki oyebi tina ya eloko wana te ekozala pasi pa na yo po okoka bongo kobatela yango. Awa ndeko mbiye balimboli vraiment na muzindo makasi. Babi nzete eza très important na kozala na biso. Esengeli na biso tokoka bongo kobatela yango. O nyonso tozosala na nzete lelo kokata yango kosala yango biloko oyo ta mususu ezozongisa eloko moko te ezokota na libenga ya mboka po toyebi tina na yango te kasi toyeba tina na yango. O ndeko ntsumbu ntango nyonso alobaka soki biso lelo tokomi boye po toza dénaturé toza lisusu na botata mokeli te boyokani ya malongana nature na biso eza lisusu te. Nature ezolivre biso basekret te tozoyeba te tina ya nini esengeli tosala na yango nini. Ndeko mbiye
awa tozolobela bongo ntina ya nzete na kozala ya bato kasi na émission oyo toleka bandeko batunaki mituna kolandela sujet oyo tolobelaki balobi moto akoki kosala makala neti na nzete nini po awa ndenge bozopesa importance na nzete toyebi te so moto ayebi ntina nango eske akozwa nzete ya manga asali nango makala te matondo mingi bomoni likambo oyo etali ndakisa bamakala ndenge bato bazali bongo kosalela banzete na baforme oyo bazali bongo kosalela problème toza na yango ezo kotouche secteur oyo économique tolobi bongo mpona nini lelo bandeko oyo bake kosala usage ya bakala ezali par rapport ya crise oyo ekoteli bongo biso na société batrouve moyen moko facile eza lokola raccourci mpona bazwila bongo mbongo bakende kosatisfaire babesoin na bango or tozonga nano epai ya bakoko na biso eske bakoko na biso bazalaki bongo kokata banzete bikatela mpo basalela bongo banzete na kolika ezali bongo te quand eske bakoko bakataki bongo banzete bakoko bakataki nzete mpo bakende kosala bongo makala na ntango oyo espace wana bamonaki ke esengelaki baaménage yango alors mpo baaménage yango malamu ekozala te ke banzete ezala wana bakozala na difficulté ya aménagement nde esalaki ke bakata nzete na esika wana nzete wana mpo barécupérer yango bakorécupérer na forme ya koni soki ezali bongo arbre médicinal basaleli yango baproduit pharmaceutique soki ezali bongo nzete oyo mbala mosusu importance nango eza makasi te ndenge bakoutilize yango na usage ya makala omoni nde na yango sikoyo ezaleli wana bakoko ntango batiki yango biso lokola toyebi lisusu environnement makasi te na nzala oyo ekoteli bongo bato bakomi koloka siko moyen moko le plus facile ya kozwa bongo mbongo na lombango nde bakomi kokata banzete sans pour autant bayeba bongo banorme ya zamba to mpe banorme ya nzete ndenge nini bautilisaka yango ndenge nini basalelaka yango bato bayebi lisusu bongo te bato bakei mingi na gain facile nde bake kokata banzete nzoka nde ezali bongo mabe makasi même lelo soki tokei ndakisa na ngambo ya plateau ya bateke tomoni ba organisme international bayeli bongo biso projet ya kolona bongo banzete ya acacia or scientifiquement nzete ya acacia ezali penza malamu penza te po tosalela yango po lelo bato bakomi okende nango na projet plus ya kosalela bongo makala c'est bien bon boloni bongo ba acacia mpona tosalela bongo bamakala mpona babesoin na bino mais apport nini acacia ememi bongo na kati ya environnement na biso mais nzete ya acacia eza koboma fertilité oyo ezali bongo na kati ya mabele wana parce que soki bosali bolongoli baacacia wana après avoir kosalela bongo bamakala difficulté ekoma na secteur wana ya production parce que acacia eabsorbaka fertilité nyonso oyo ekei bongo kozwa bongo na environnement wana donc eza sikoyo likambo ya politique nini oyo badirigant na biso bazali bongo komema politique oyo bazali bongo komema toluka to étudier baforme nini mosusu tokoki bongo kosalela na esika oyo tokende bongo kosalela bongo makala kokata banzete mpo tosalela bamakala il faut to réfléchir davantage toyeba ke à part kosalela bamakala méthode nini mosusu naturelle ezali oyo tokoki bongo kosalela bongo bamoto oyo toyeba bongo kotransformaka biloko na biso oyo tozali na yango mingi na kati ya besoin donc kokata nzete mpona bamakala ezali vraiment usage moko oyo bato baye kosala yango mingi mpona pauvreté yango nde ememi bongo bato na esaleli oyo ya forme oyo bato bazali bongo kosalelana donc ezali malamu te kokata nzete inutilement mpona bokende kosala bongo makala wana ezobakisa te eloko moko te na kesi na libenga ya leta eza kaka mpona baindividu oyo asaleli yango entre temps ebomeli biso environnement matondo mingi balandi ya vuva mu télévision mosali makala opesa na yo infra te na gouvernement na biso mpo eapporte un plus na kozala ya bato mingi tolobaka totalaka intérêt public kasi kotala intérêt personnel te ntango yo osali makala otali intérêt personnel ndeko mbiye awobi bakoko na biso bazalaki na ezaleli yambo bakata banzete seke eza esika oyo bango balingi baaménage mais bakataki banzete nyonso basisi mpo lelo toomona na kati ya bato nakozala na biso nde toza bona vie province ya Kinshasa banzete mpe eza na kati ya bamapango ya bato me nde nini bino bozoloba ke mpo yango mpe ezosunga biso ondakisa badanger mingi ezosalema nzete eza wana na liboso ya lupango ntango mosusu ekoyamba mopepe oyo ezalaki ya brutalité makasi ntango mosusu engaki emema toitire ya ndako tandis ke awa obi bakoko na biso bazalaki mayele makasi balongoli banzete ntango balingi baaménage esika wana oyebi te bakate banzete nyonso
to pe basala eka kokata ndambo kotika ndambo to pe biso lelo ndenge tozolona banzete na bapembeni pembeni ya bamapangu eza mabe makasi po tolandaki ezali ya bakoko nde balobaki soki esika bato balingi bamélange wana banzete ekozala te. Matodo mingi na motu na mabino bakoko na biso bandakisa na kopesa oyo toza komona na ville ya Kinshasa awa. Bakoko na biso bayebaki situation géographique malamu yango epermetaki bongo bango na kopesa ndakisa neti lelo bandeko bafandi na ngambo ya Delvaux. Bokomona na zone wana eza na zamba moko babengaka zamba ndangi. Tozalaki na leka zamba ndangi kota na kati boye tozali pe na zamba ya météo. Mais eza esika oyo bakoko batikelaka ngo bongo. Bakoko batikelaka ngo bongo po bayebaka secteur oyo ya Ngaliema de tozaleli boye mupepe ezo uta na fleuve ezo ya envers biso. Donc toza na influence ebele ya ko aspirer pe mupepe oyo uti bongo na zone ya fleuve. Nde bakoko bayebaka ke lokola mupepe etambolaka ndenge bato minganga balobi ba maladie anaérobique ba maladie oyo etambolaka na mupepe. Bakoko bayebaki bongo nde batikaki bongo bazamba wana po ezala lokola filtre et filtrer mupepe oyo ezo uta na fleuve po na biso bato ya zone ya ngambo oyo mipepe bazamba wana ekende ko filtre ngo to pema mupepe moko ya malamu. Alors lelo biso bato na kozanga koyeba fonctionnement ndenge bakoko baconcevaka bongo situation géographique. Lelo toteki bateki ba mapangu et bateki voir même météo boye ba exposer population na ba maladie anaérobique ya makasi sans pour autant bakoka bongo koyeba yango. Même lelo baza kolobela likambo ya Delvaux Ngaliema ba érosion ezali bongo makasi. Mais l'état zokosama epa ya ba chef coutumier. Esika oyo ba chef coutumier bazokende epa ya l'état kolobake eza ba bisimbi nde mutu batomboki bango nde baza kopasola bongo mabele. Donc soki bopesi bongo biso boye tofuta bofuti ba mande boye nde tokosala bongo ba cérémonie pona ko calmer yango. Mais question esengeli ba continuer ba mituna. Est-ce que tango ba pesaka ba chef coutumier ba moyen wana nyonso basengaka tango basalaka ba cérémonie est-ce que ba érosion kundamaka? Okomona ba érosion kundamaka te mais ça problème nini? Même ye l'état epe basokosa epe ezali nango kaka mauvaise construction. Etongeli ya mabe oyo batenaki compte te ya ba situation géographique ya ba zone wana ndenge nini ezaleli. Parce que bakoko na biso bazalaki soki bake kotonga bongo na se bakotika zamba likolo po zamba e babongo kosimba bongo mabele pe e babongo ko résister na ba pluie violent nyonso ba forte pluie nyonso ekoya mabele ekokanga mabongo na bazamba wana. Alors tant boke bokati ndakisa na ipene bokati bongo banzete bosali bongo urbanisation ya mabe yango ezosala sikoyo ke na ba forte pluie ezali bongo ko kitela na biso bato oyo tozali bongo na ba périphérique ya ba quartier oyo déjà ba modernisé to pe ezalaki bien construit biso lokola bato ya se to eza bongo ba construction mo anarchique ezali ko protéger ba canalisation doté nde balisi ko buka à partir ya se et ko buka à partir ya se comme siko ko landa banzela oyo place bino bosukisela ki bongo misande et attaquer sikoyo bato oyo bazali bongo na ngambo likolo nde boti ba phénomène ba érosion nyonso oyo tozali bongo komona par-ci par-là nyonso na pona nini po balukaki te koyeba bakoko bakataki esika nini bakataki nzete nini bakataki yango na lolenge nini pona ba raison nini biso tokei na formation oyo mondele eseyelaki biso sans tenir compte ya ba situation géographique oyo toza nango nde tomoni conséquence lelo tozomona ba érosion komi par-ci par-là babakaboye komi par-ci par-là mutu na mutu akomi koya na ba chantage na ye pesanga boye na kokalme érosion zongiselanga bona na kokalme ba érosion nanga te eza nango bongo te ezali kaka manque ya utilisation to pe mauvaise connaissance ya utilisation ya banzete ya bazamba na biso ya banzete na biso nde memi bongo conséquence oyo. Donc kokata nzete bakata nzete bikatela te bakata nzete na tango oyo esengeli soki bokati bongo nzete esengeli bobongisa esika wana parce que tango ba forte pluie ekoya soki bobongisi yango te ekosalela bino ba dégâts ya makasi. Ndeko mbi pona bino ndenge bozolo ba makambo ba chef coutumier bake epa ya bakonza mboka c'est que bino boza d'accord te na ba chef coutumier tandis que ba chef coutumier baza pe bakonzi ya mabele bango bayebi mwa mingi tango bino bolobi ke ba chef coutumier basengi mbongo babi bisimbi batomboki et puis ba érosion ekundami te c'est que bino boza d'accord na ba chef coutumier te
biso tozali na ba problème na ba chef coutumier té parce que ba chef coutumier na ba pouvoir spirituel bango bazali ba chef à tradition pe ya ba mabele oyo bazali bongo ko gérer wana. Mais problème na biso ezali na yepe chef coutumier ayebi na yepe te loko nini oyo azali bongo koloba. Na yepe chef coutumier ayokaka na yepe bongo. Mais ba tenir compte ya réalité géographique te nini est provoqué ba biloko oyo wana. Donc biso maté ya biso toye na yango ezali esunga na bango même ba chef coutumier ba yebake soki ba érosion parce que ezalaka nango bisibi te mutu ba pasolaka yango kasi ezalaka ba mauvaise construction nde ememi bongo ba érosion na kati ya bamboka na biso to pe na kati ya ba ville otoza na yango tozali penza na likambo personnellement te na ba chef coutumier kasi toye ko bongisa nde makanisi ya ba chef coutumier po tango basalaka ba cérémonie wana érosion pe kundamaka nango te. Donc il kolobake ezaki raison oyo bango bapesaka wana raison ezali scientifique et non oyo bango batiaka ngo ba mekakotia ba mystique wana eza bongo te. Matondo mingi balandi ya vuva mu télévision babi bisimbi eza raison te ya érosion na ville province ya Kinshasa. Ndeko mbi bolobi mingi ma toyebi te mutu po ayeba esika nini esengeli na tonga ayeba situation géographique ya esika oyo azotonga esengeli na ye asala nini pona mboka na biso toza na service ya mobimba urbanisme ya habitant bazolandela bamakambo nyonso avant mutu atonga toyebi te esengeli na mutu aconsulter service wana to pe asala nini po ayeba esika onalingi na tonga nakokweya victime ya baérosion to esengeli na lona banzete na longola banzete to ndenge nini esengeli na mutu vraiment asala nini. Matondo mingi nesika na tokoloba mokilisi ekei déjà tokei déjà na ba forme nyonso oyo déjà mboka ndenge ezali bongo kokendele. Mais ndenge mboka ekendeli même ba ministère wana affaires foncières wana bakei na bango kaka baza ko fonctionner kaka ndenge colonisateur atikelelaki bango misala bakoka bongo kosala. Mais na ndenge basaleli bongo misala tomoni conséquences graves na ba quartier topé na bisika nyonso oyo tofandi. Yango lelo biso toye koloba nini? Lelo basali na seule solution ba secteur nyonso oyo ezali bongo ko diriger mboka. Esengeli boyeba partie spirituelle ya secteur oyo bino bozali bongo kokamba ezali bongo nini. Ne religion africaine tangwaye religion africaine aye po apesa bino na secteur oyo bino bozali topé directive nini oyo bino bokoki bongo kotambola na yango na secteur na bino par rapport ya ba réalité pe ba données spirituelles oyo religion africaine ayebeli bongo na mboka na biso. Parce qu'il faut koyebelo ko moko mboka ndenge fandaka boye ezali reflet ya monde spirituel. Donc monde physique ezali photocopie ya monde spirituel. Esengeli boye ba spirituellement Congo oyo eza bati ndenge nini ba quartier na biso spirituellement eza bati ndenge nini po siko boye parce que ko élaborer mibeko oyo kozala en compatibilité na réalité spirituelle. Parce que ce que balani na réalité spirituelle te yango bondo mona ba défaut pe ba défaillance nyonso ici ka nyonso bo bando okambela. Na kopesa bino ndakisa moko boye. Est-ce que batu bayebaka ke soki botongi esika yango ezalaka tombe to pe ezalaki bongo cimetière bokomona construction nyonso oyo basalaka bongo esika cimetière ezalaki bandako wana etenaka te ezalaka toujours na ba problème. Alors ceux qui bolobi bo batéon na ba matériaux de ba matériaux durables mais bato basana kati ba habitant ya ndako wana babanda ko remarquer à chaque fois que babanda ko bongisa ba pavement pe ba sol na bango et toujours na tendance ko bukana. Mais batumsu ba mso ba yebi révélation wana ti mutu sa kufa na ye déjà pour la yaya asa sous réaction ndenge après ça la réaction parce que tozo vivre na deux mondes tozo vivre na monde spirituel na monde physique. Monde physique oyo ezali photocopie ya monde spirituel. Alors il faut tous aller en bonne relation na monde spirituel pour que physique na biso to ba bongo tambusango malamu. Nde bato ya secteur wana ndenge to lobaki que bande kwa secteur wana ebonyi malamu bazala en bonne relation na religion africaine pour religion africaine desko aibisa bango na secteur na bino tala boko tambusa yango lolenge oyo po Congo to pe Afrique na biso ezala Afrique oyo en compatibilité to pe en bonne relation na monde spirituel. Donc to refléter Congo spirituel na kati ya Congo bongo physique.
refléter Congo spirituel na kati ya Congo physique lelo bato bazosambela ebele bamangomba eza ebele nini ezosala ke spiritualité wana ezala te ana mboka na biso po lelo soki toye na bino elongo boloba ke eza problème moko ya kozanga koyokana ya monde spirituel na monde physique yango ezokose badega mingi toyeba te tokomitambusa ndenge nini na secteur na biso banda bato babanda kosambela ntina lelo nini ezosala ke spiritualité wana evanda te na kati ya bato matondo mingi eza etumba ntango colonisation ye ekoefase kolongola bacroyance to mpe bapouvoir spirituel na biso oyo tozalaki na yango oyo ebandaki bongo kopesa badirective na chaque secteur bino botambolela boye bacolonisateur balongolaki yango lelo toye na lutte wana na nzela ya religion africaine mpo toluka tozongisa bavaleur wana oyo toperdaki mpo Congo ekende au-delà to mpe ekende bongo en avant donc tokolobake eza kaka etumba tozali bongo kobunda mpo tolongola bato na ignorance oyo bato baza na yango ya colonisation tokotisa bato na bosolo oyo ya tata mokeli na nzela ya mfumuki mbangu oyo azali bongo bonzambe mpo na biso bayindo mama na nga bolimbisi tokoloba eteni oyo na mikolo oyo euti bongo koleka mundele aye komona bongo bascientifique na bango ntango tolobelaki bongo point ya oxygène mindele bakei koremarke capacité to mpe quantité ya oxygène oyo ealimentaka bango kuna na niveau Europe ezali bongo kouta mingi na cuvette centrale to mpe na baforêt na biso ya Afrique centrale ayo yango nde ezali bongo koalimenter bongo bango sikoyo bamoni ke ndenge basalaki bongo baexploitation forestier illicitement bamoni ke ekomi na danger parce que zone oyo bakatelaka bongo mingi ya banzete na forêt nde ezalaki mpe secteur oyo ebandeki bongo koalimenter bango alors bamonaki ke politique wana kokende kokata banzete ekomi sikoyo danger mpo na bango tala manque ya spiritualité ndenge tolobelaki eloko nini ekobota mindele bamoni malamu ke baprotéger bazamba ya Afrique mais na kati ya protection wana bakei plus kofinancer Brésil na bamboka misusu mpo baprotéger forêt ya Amazonie mais biso koto ya forêt équatoriale koto batiki biso bamemi financement na bango te nzokande soki badirigeant na biso bazalaki bongo na côté spirituel africain tolingaki totalisa bango stratégie nini parce que tant monde la lobi que to financer bango parce que bamoni ke bakomi na position de faiblesse alors na position de faiblesse e bonga kinde bakende bongo kolakisa bongo bango stratégie nini bakoki bongo kosala po baye ba bongo faire face na likambo wana mais bake ba financer Brésil mais biso koto to ba financer bongo biso te e muta revendiquer te e muta lobi yango te parce que bakendaki kotia mobeko moko kolobake zamba na biso ezali patrimoine mondial sous la supervision ya UNESCO. Nesika wana ole esika boloba bokomona ke UNESCO komi kolobela na place na bino to soki bolimbo revendiquer il faut boleka na canal ya UNESCO. Or nzoka ne UNESCO ezali branche ya au commissariat des Nations Unies pour l'intérêt na bango et non pour l'intérêt na biso tala esika manque de spiritualité esika ememisi biso. Matondo mingi ndekombi awa soki bolobi mingi bozo pesa vraiment charge to responsabilité makasi na bakolon o bayaki ko coloniser biso tina lelo to komi 2021 tozo indépendance banda 1960 tina lelo soki bozo zonga kala makamba bakolon est-ce que bakolon vraiment baza na part ya responsabilité par rapport ya vie oyo biso tozo mener lelo to pendenge po bango si batika mboka na biso banda 60 bakenda na bango mais tina lelo 2020 banda 60 ti 2021 boye lisusu kopesa bango responsabilité wana toyebi te responsabilité na bango ko zaneti wapi po déjà bazala suna biso te si batika biso matondo mingi ba colonisateur bazali bongo na responsabilité majeure pe principale ya destruction ya Afrique pe ya destruction ya biso bayindo toko betela ngo c'était mingi penza te parce que contentieux mobimbe ezali pe ezali bongo komilengela pona koluka kolandela bongo ba makambo même ndenge ba exploiter ki bongo ba forêt na biso eza na kati ya contentieux nyonso wana ba kolandela yango pe bakoyeba bongo ko dédommager bongo biso tant que bako dédommager bongo biso te en tout cas ba s'attendre kaka na réponse oyo nzambe akokende bongo kopesa bongo bango mais sima ya bambula lelo bozali bongo kotuna mutuna na biso tokoloba ke colonisateur akendaka te kasi achangeaka forme ya ko exploiter biso to pe ya ko coloniser bongo biso
kino lelo tozali na moko ya baforme ya colonisation oyo ezali bongo kocontinue tina lelo parce que na koloba kaka ke zamba na biso ezali propriété to mpe ezali protégé to mpe dirigé par UNESCO mais eloko ya biso moko ndeni UNESCO akende bongo kogere yango ozomona ke toza nano indépendant karti ndenge nini lelo nani Allemagne azali bongo na zamba te mais azali grand producteur ya bois na ndenge nini donc nyonso wana ezali kaka baforme mosusu oyo colonisation eza nango nde tolobaki ke lokola contentieux mobimba ezali bongo komilengela mpona koluka tofanda nanu na table moko toparle no sur ndenge nini baexploitaki bongo Afrique bayeba ke tokoyeba bongo kotala meme baka ya makambo wana matondo mingi balandi ya vuva mu television bino bayebozwi biso na nsima ngonga awa tozolobela bongo ntina ya nzete na kozala ya moto ndeko mbiye bouti bongo koloba Allemagne ye moko azala ata na nzete moko te mais aza premier producteur ya bois toyebi te estce biso bayindo mpe toyebaka ntina ya nzete mpo soki toyebaki ntina na yango tonga totika te chaque jour banzete ezouta awa ekendaka Allemagne basalela yango biloko oyo eza mpona intérêt na bango bayebi bateki yango epai na biso toyebi te toyeba ntina nango to toyeba te mpo totika yango na facilité toyebi ntina te mama na ngai toyebi ntina ya nzete te moto akoyeba ntina nzete na ndenge nini mpo bayebisaki eke biloko ya mokili eza na ntina te tozelaka oyo ya lola moto deja aza eloko wana deja na moto veuillez désintéresser nos sauvages noirs les richesses dont regorge leur sol et le sous-sol aza nango deja na motu bomengo mokili eza na ntina te moto abongo akokipe nzete eza ndeni akoloba nini botika bango bazwa na bango biso totalela bokonti oyo likolo wana eza nango biloko ya mokili nzambe ye moko kaka yebi ebongo peuple abongo osatante na nini soki toyebaki importance ya nzete économiquement nzete koyi koapportele biso nini médicalement to mpe sur le plan ya santé nzete koki bongo komemela bongo biso nini sur le plan ya vie nzete koki komemela biso nini sur tout le plan ya bomoi nzete koki komemela biso nini mais badirigeant na biso bapermetaka te nzete ekende soki nzete ekokende na bastrict loi oyo ezali bongo koprotege baautochtone bakolo nzete na bango baexploitant oyo bake bongo koexploite nzete parce que oui na baéchange commerciaux nzete ekoki bongo kokende mais ekokende ntango nini ekokende nanu ntango biso moko bakolo na yango toexploite yango comme il se doit mpe tobénéficie na yango nde tokoki kozwa sikoyo ndambo tokoki bongo kotekela bango na likanisi oyo président na biso Moïse Kabila akendaki bongo kosala esika nzete ekende mieux faut planche to mpe libaya bango nde bakende bongo kosomba ndenge biso mpe batekelaka bongo biso baplanche awa kasi nzete ekoki bongo kokende mobimba te mpo nzete mobimba ye moko eza bomoi mpe ezali bongo komatisa économie ya bayimboka matondo mingi balandi ya vuva mu television nzete ezali bongo komatisa bomoi ya moto mpe bomoi ya bayimboka ndeko mbiye tokomi mpenza kobenda suka na émission na biso toyebi te soki mwa toli ezali ya kotalisa bandeko kolandela bongo sujet oyo tosololi mokolo mwa lelo ntina ya nzete na kozala ya bato mpona baye oyo bayebi ntina na yango te mwa toli moke po ete bakoka bongo kosimba toli tokopesa bongo na bandeko na biso bazwi libaku toyeba kobatela bongo banzete oyo ezali bongo na environnement na biso mpo nzete ezopesa biso fraîcheur mpe eza kopesa biso ombrage totikaka ezaleli ya kosala bazongo ike na banzete mpo nzete ezali na âme ezali na esprit ndenge mpo oza na âme na esprit nzete aza na sentiment nzete mpe ayokaka mpe choc nzete ayokaka mpe douleur soki tokomi na dimension ya kososola bongo tokobeta sete na nzete te mpo okangisa singa ya bilamba okosala zongo ike te na nzete mpo okodétruire ye parce que zongo ike ezali bongo microbe oyo ezali bongo kobima na nzele wana soki osaleli yango na nzete oza kopesa mpe bongo bokono na nzete tokokatela bongo nzete likatela te kasi tokoluka plus kolona baarbre fruitier oyo ezali bongo kopesa biso bambuma ya bilei ya kitoko mpe bongo ekoki kopermettre yo mpe okolo bongo koteka mpo ekende bongo kosonga yo donc na mokuse tobatela bongo nzete mpo nzete ezali bomoi ya yo moto na kati na mokili matondo mingi balandi ya vuva mu television tala esika ebendi mpenza suka ya émission na biso ya environnement oyo tolobelaki bongo ntina ya nzete na kozala ya moto ndeko mbi alobi kosala zongo te yo yoka apasi soki oza na pota me okobeta sete na nzete mpo na nini ye mpe ayoka apasi ndeko soki osalelaka yango sosola kozela bokonzi ya likolo te o balobi bokonzi ya mabele eza na ntina te tozela ya likolo oliaka mpo na nini omelaka mpo na nini
otongi ndako mpona nini soki ezalaki na ntina te kolika so ezalaki na ntina te ongozelaka mokolo okende likolo okende bongo kotonga ndako ya kitoko to mpe olia bilei ya kitoko. Matondo mingi balanzi ya Vuvwa mu television tokozanga te kozongisa matondo ya mingi na tata mbie oyo bayaki na ntina kokabola makanisi na bango elongo na bino bandeko balanzi bososola bongo ntina ya nzete na kozala na bino. Matondo mingi soki tokomelaki bino na balolenge elongo wani wana na sima kamera tozwaki bongo lisungi ya tata Kwaku Maisha elongo bongo na tata Mbala Mansalila bango nde basungaki biso po ete tokoka bongo kokomela bino malamu na biteni ya bandako. Botikala malamu biso na bino tokutani bongo mbala sima.